Est-ce vrai yo mutopé ça qui message ya onzamba lobela ko pona mamba kester que arobika na été akufa yebisa biso ngono na mwa mukiende to zape na prophète parce que prophète alobi ezalaki na mutu moko nzamba yebisa ke matanga kombo ta bombaki et yo sala ke bino mbale pe boyebani te voilà yebisa biso no mukie donc abete événement oui voilà oui donc na ko pesa témoignage ngo moi mukie Nazo, maudit soit celui qui dit des mensonges de la part du Seigneur. Donc, ça na makam o nga la koloba lelo. Ko mama et puis là magali témoin. Et comme c'est pas ça qui nga la zalaki wana présent et puis nzambe a nga ça y message présent et que nazu le coup monté nazo si le coup pas nzambe. Ils allaient pour confirmer que vraiment, et c'est vrai parce que c'est ça qu'il a dit, ils allaient message Joana. Première fois, on a fait là quand la passage journée, on a expliqué bon. Dans le Seigneur, tu l'as fait, il a réussi. Et ce qui m'a appris. C'est toi qui n'es pas Nengo komona ye wana loba na ye boy problème na ye ezali te ba ko bondela kwa bika ya problème azala problème na ngai il faut à se réconcilier na ngai ndenge ezali wana tikali ni mikolo mingi te jour hier tango ko yebisa ye tango bozo pesi ta mukongo donc c'est ce ko yebisa ye loba na ye bongo tango tozo bima to pesa mukongo abondela comme jamais abondela auparavant là comme jamais auparavant et puis comme il ne le fera jamais après s'occuper na koyoka ye mawa dans matika quand même quelques nuages d'espoir pour la ye et la kena qui peut jour to comme qui voilà na tout niébé na ebisi na message pour na yo alobi na nga loba nga me bazalia wa tout alobi na nga non loba na misa ba 2 ans avant sa mort avant kufa ezana musala nzambe moko na otloba kombo na été na otloba kombo na été awa na media ayaka koteya ye ayebisa ye a se repentir ayebisa ye nzamba azana posa na ye ayebisa ye makambo oyo kokomela un espace ya 2 ans comment est-ce que akozala atteint d'une maladie tant ko maladie wana ekobikisa ye te tant musala nzambe wana ayebisi ye le frère Kin Kester est mené ayokaki o musala nzambe wana ayokaki alobaki na ye il y a des pasteurs il y a des papas il y avait des témoins et j'ai dit exactement des nzambe sanga son qui n'a levé son qui n'a baptisé dans le biso qui te pesi mukongo c'est-à-dire moi biso tout au moins biso tout d'être télémia ce qui te pesi mukongo donc toi et Dieu. Et j'ai dit, fais-les. Et puis, l'heure où on a remarqué que ça, on a dit que le bango, mais il a été. À pointer là, on s'appuie à index, à pointer index, à faire le courage, à pointer index. Et j'ai pu voir la foi dans ses yeux. Tu vois la foi, lui se briller, la foi. J'ai senti cette foi, la vie, le bien, cet homme va être sauvé. Alors, je le ferai. La vie félo, à juillet, à diminuer la vie félo, il y a la moto. Après le Seigneur, pardon, abonder la zone de la caca. Seigneur a bimisi par 3 fois, donc c'est la moto. À juillet, le sous abonder la vie félo. À donc 3 fois. Après accueillir. À juillet, alliance à l'axe qui est dans le Boko. À donc alliance. Après le monde sous alliance à la Kenaï. Deuxième jour, et ça dit troisième jour, on est à pardonner, à placer alliance pour la libérer. Donc, comme on dit, ceux qui m'ont tué, alors on va le soutenir. On a quand même mis sous, abandonné au bon là. Pour ça, alliance. Donc, à se repentaka, na katambe to hôpital, na hôpital. Dans hôpital, voilà. Et puis, il y a 1 ou 2 semaines. Wow. Donc, on s'est repenti. Il y a la place où on a fait maman Liliane avait ici donc
asumi lettre papa lolako akomele mpona asenga pardon na bato oyo asala mabe olobaki yango mpe obaki asenga basi oui prophète pas lobaki yango na émission parce que un servant de Dieu Nzamba utilisé na baki Nzamba utilisé musala Nzambe moko pour à partir na ye nde kanani Kester azwaki sali et puis musala Nzamba ngo ye ya bengi a témoigner ndenge maman makamutu s'est passé bande ko boyeba que royaume des cieux est la réalité et puis enfer paix ou bien lieu du tourment et ça paix réalité c'est le moment tout s'apprêter baninga ne ba musicien o batikali babongo la mitema muninga na bino akena ciel est-ce que bino pe bokena ciel bo s'apprêter déjà talane Nzamba sauver alobi eloko moko important lobi na mbetu po ya za témoin killer abi na mbetu papa déjà kenda kinzamba maketi na enfer abwaki 3 fois na moto abimisi étant abimisi azongi nde aki ko sala repentance asengi Nzambe bolimbisi et cette fois là tant ayo ko témoigner asengi mwasine bolimbisi ni na baka asengaki mwasine pe bolimbisi po eze loko oyo ye moko ayebisanga kuna. Donc, bandeko ba confirmer dans les témoignages au Bolandi est vivant parce qu'il y a des preuves. Ngala yebi famille on a été, to solo la tête au vanda pété, ngala lobby ka keloko na monaki, tant to solane na 3e ciel et puis ba famille ne ba témoigner que c'est solo. Donc Esther a tiré au solanga la message à Oué Ranson, après ça qui Oué Ranson et puis après ça qui peut message pour na musicien ba benga Mopao midi. Dans la message naé après ça qui message il y a réglé ya mawa il y a pas si pour na ndeko papa Wemba parce que alobi papa Wemba il avait raté le ciel par sa propre volonté donc mutema makasi pour na papa Wemba alobaki penza pour na baninga na enyo so ba musicien o nyo so génération na ye alobai ba message et puis aluba ki eloko mo mutuya boss bandeko baza orchestre na ye et kozwa vite et puis ekozala te kindenge ezalaki liboso ata basali nyonso ata bato ba imiter ekosimba te parce que ye moko kolo orchestre il est au lieu du repos pour orchestre ezalaki fondé na puissance moko oyo bando sel la puissance abudi abulu lokola aza sauvé akoki jamais orchestre ne koki ko vivre. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Chebiso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV, boyi malamu na émission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino Brad Bumba obo message ko benga mina kombo ya les mathématiques de la presse. Un réel plaisir de savoir que vous êtes tellement ébélé Yolanda biso na mokil mobimba. Boyi biti na topé sa émission kombo ya réponse à nos questions. Émission o eza émission mo tellement spéciale, tellement spéciale parce que les émissions pas comme les autres. Donc ndenge to lobaka ka miyano na mituna na biso. Batu batuni ba question, batu bazongi seli biso biyano, ba invité to yambaka, ba pasteur to yambaka. Vraiment merci beaucoup na ba abonné na biso plus de 109 000 abonnés. On vous demande de vous abonner aussi massivement sur votre chaîne. So aux émissions ko bomba pour noter, partagez déjà page na biso ya Chebiso TV Facebook et ça déjà on a page donc bon partager ba émission de bozo mais ça n'a ko partager parce que we bomba maté pour na peuple dédié base à la édifier. Voilà, on est là na mokola lelo avec l'un de nos prophètes Mesana Koyamba ndeto lo ba partenaire PK Kayakati émission na biso ya réponse à nos questions, le prophète Ézéchiel l'homme de Bishima. Avec lui, nous continuer 3e ciel, mais tu fan vraiment moukier na témoignage place Azalaki ou alobela mingi makambu ya Kester parce que témoignage wana et boti ba fruit batu ba bengi parce que na kati témoignage alobela ki zana maman moko ezana pasteur alobaki ni maman ni papa mais ezana pasteur moko ayeba ki Kester akufa alobela ki et voilà cette maman là a monani pasteur wana a monani a témoigné bi oui c'est vrai
c'est vrai que makam prophète alobi eza azana raison to baki to soki sango bongoti to ko benga en pleine émission to mera rozwa maman wana comme on a maman Béusiel voilà avant to yambaye to sola mukena prophète to pesa mbote bonjour prophète. Oui, bonjour mathématiques de la presse congolaise Nzamba Pambolo vraiment. Amen. Nzamba Pambolo. Voilà, avant de continuer mission na biso toza awa wana maman Béusiel ye mutalobaki aye mutayibsaka Esther au kufa basala nzambe bazaki ebele wana toza na maman ye yope en ligne to meka koyoka ye. Bonjour maman. Bonjour mes frères. Ah. Bonjour frère Brad. Ah, toza prophète. Voilà, toza la prophète Ezekiel awa en ligne. OK. Voilà. Papa Mbola prophète Ezekiel. Merci maman. Voilà, ozana mboka nini maman bandeko baeba. Naza na Belgique. Voilà, ozana Belgique. Yebisa biso maman. Est-ce vrai yo mutopesaki message ya onzamba lobela ko pona mamba Esther que arobika na été akufa. Yebisa biso ngono na mwa mukiende toza pe na prophète parce que prophète alobi ezalaki na mutu moko nzamba yebisaka matanga kombo ta bombaki et yo sala ke bino mbale pe boyebani te. Voilà, yebisa biso no mukie. Donc abet événement où il Voilà. Voilà, Oui. Donc nako kiko pesa témoignage yango moi mukie nazo ndenge balobaka maudit soit celui qui dit des mensonges de la part du Seigneur. Donc eza na makambo oyo nga na koloba lelo ezoko mama et puis nzambe azali témoin. Makambo oyo esepasaki nga nazalaki wana présent et puis nzambe nga saye message pour ça et que nazwi lokumu te nazongisi lokumu epai ya nzambe ezali mpona koconfirme que vraiment bazoba bamoni na lola eza vrai parce que esepesaki nga ke nzambe akopesaki mokano na ye ezali vrai message wana première fois nayokaka ngo nasepelaka na pasar journée moko na esengo nalobi Seigneur tu l'as fait il a réussi et soki moto basaki komaki na hôpital na yebi so naza na besoin ya kobeta mwa moke témoignage yango rapidement problème te. Oui. Donc ntango akotaki hôpital na kati na mokuse autaki mama hôpital sa directement ake na hôpital po ayaki autaki kisasa mpona France ayi na besoin akota na hôpital parce que adaki se sentir bien te toyei kozwa banouvelle ke asi akomi bon lokola papa lolo motima azalaki auditeur na ye azalaki banouvelle babengani les jours akotaki na hôpital moko baretenir ye balobi état na ye eza très grave après esalaki ke ngai nazalaki na France mpona studio na ngai album na ngai ya de la souffrance au pouvoir pendant que nazosala album wana non de la souffrance au pouvoir ebimaki déjà ezalaki deuxième album ya bazwa zéro oyo naosala album tozalaki obligé ya okesuku na hôpital kotala ye premier jour tokomaki kotala ye tokomi kuna ezalaki na bainstruction boza na baire mosusu bokokota aire mosusu bokokota te epuis nombre ya bato tobondaki na libanda na bandeko na ye na mwasi na ye mama Florence Bando azalaki wana na frère na ye oyo otangaki kombo na kani si je ne me trompe pas ototanga kombo prophète ototanga kombo na ye oyo nzamba oui Mubiala José alors ntango namonaki confusion ezalaki yo lobi ezali Jolie Mubiala ye alobi José parce que alobi ayebi ye te mais ndenge atangi kombo ya José c'est que message na ye eza fait parce que José Mubiala azali pe faut yo olobemaki ye olobi il faut ezala Jolie babi non ça je dois pas laisser parce que ezali vraiment en fait insisaki abi mo nayebi te mais ngala okaki bayebisi nga José Mubiala ye azalaki wana bon tozalaki ensemble tosimbalaki tobondeli na libanda après toyei tokotaki ngai na liboso na mona ye alors na se permetaki te na ye akara boye na tuni papa lolo ngai alobi bon ngai nazozela awa na porte na libanda po omoni ye aza artiste biso nga mpe naza artiste nayebi te il faut nazala présenter parce que peut-être alinga te namona ye na état oyo azali abi na ngai non c'est un monsieur gentil et tu verras viens mbala moko ntango tokoti amoni donc alingaki papa lolo trop amoni frère na ye azalaki choqué azalaki secoué et puis mbala moko aleli ti après se saisir papa lolo azokame king ça va aller après azwi courage ya mwa mbala lui non ça va na aleli mpona
pareil tout yo ça langa bien. Bref, total y journée wana et puis tout ça to bondeli. Deuxième jour, c'était pareil, to Yesus ko bondela après il singa lobi abenga maman pasteur. Siko nga la seki na kasi ça ka blague quoi c'est ça bisomi. La seki atanga vraiment très sérieux à lobi nazo ça la blague. La benga maman pasteur parce que ce qui yo zo bondela, abi tout ça to so bondela. Mais quand toi tu pries, nzambe penza ko azokita. Non sentir vraiment le collège au fungoma nzambe azokita. Et tout le monde était vraiment directement sérieux et ngape maman a vu air sérieux. Abi na zo il faut vérité non ça la blague. À partir wana ko benga kaka maman pasteur. Asengi pena memene ba cédé nanga po ayo kaka et puis elle loko boko abi koti kanga ici. Koti kanga te la lingi ozala awa tous les jours. Ngabi te koti kayote. Donc il fallait na zonga na qui ko retarder mbala moko voyage nanga na zonga Belgique. Ce qui fait que na ko ko tuna nzambe toujours kende ko ko ta na on de la après jour. Mais là ma volonté nzambe pour na ye. Et puis qu'est-ce que tu dis pour habiller? Et puis je sentais que quand je priais, il y avait vraiment la présence de Dieu sur moi. Mbala moko na butu ta na sobonde la Saint-Esprit est singa boy. Alobi, puisque tu as demandé la volonté de Dieu pour lui, parce que nous c'est la moto à côté de la volonté en Zambie. N'a contacté même prophète Moko Azaki, le père spirituel Nanga, la bête du soir ivoirien. Après, c'est un message pour naïe. Mais message en gros, nous avons vraiment convaincu. Donc, on a tout le temps, voilà, j'avais besoin que tu me demandes ma volonté pour sa vie. Puisque tu as demandé, parce que déjà, dans 11 ans, ma Sanga, la bête fait sur le mot témoignage plus tard. Dans ma vie, singa yebisa na yeboy. Au monde ndenge bozawa na bozo kibondela. Na mitema bato mosusu bazo zelanga la bo na pambola ye, na délivrer na kangola ye na bikisa ye. Po na bazo ba lokumu na ba église na bango et puis na ndenge basali basali na Nzambe. Na attitude wana. Mais dis à mon fils ngana ye tozali susu na contact mon côté. Na laki saka alliance alobi clair, na laki saka alliance. Alliance tonga la salaka na ye a respectaka yango te. Makamno na tula ki asalaka yango te. Alors ngana ye donc nazal ti bonde la kawana ngana nazal susu kuna te. Piko kende koyebisa ye. Ndenge komona ye wana, loba na ye boye. Problème na ye ezali te ba ko bonde la kwa bika ya problème azala problème na ngai. Il faut à se réconcilier na ngai. Ndenge ezali wana tikali ni mikolo mingi te. Jour hier tango ko yebisa ye tango bozo pesa mukongo. Donc c'est ce ko yebisa ye loba na ye bongo. Tango tozo bima to pesa mukongo. Abonde la comme jamais abonde la auparavant. Allez là comme jamais auparavant. Et puis comme il ne le fera jamais après. S'occuper na koyoka ye mawa. Dans ma quand même quelques nuages d'espoir pour naïe. Et la kena qui peut jour to komaki. Voilà, na tout niepé na ebisi na message pour na yo. Alobi nanga loba nga me bat bazalia wa tout alobi nanga non loba na misaba. Parce qu'il y avait des pasteurs, il y avait des papas, il y avait des témoins. Et j'ai dit exactement, sans qu'il a levé, sans qu'il a bâti ça. Dans le biso qui te pèse mon Congo, c'est-à-dire au monde biso tout, au monde biso tout d'être télémien, ce qui te pèse mon Congo. Donc, toi et Dieu. J'ai dit, fais-les. Et puis, lors de ce qu'on a remarqué que ça, on a six sur le bango, mais il a été. À pointer là, mon sapinaï, à index, n'a éboué. À pointer index, à faire le corps du courage, à pointer index. Et j'ai pu voir la foi dans ses yeux. Tu vois la foi, lui se briller, la foi. J'ai senti cette foi dans la vie, cet homme va être sauvé. Alors, je le ferai. Je le ferai. Et puis, à ça, la j'étais vraiment, j'étais secoué. Voilà, tout ce que là, tout ce qui est, Boutouana, à Bondela. Lorsqu'il fallait la zone la Belgique, la zone là, Boutouana, Bondela, les Nzambe, Nzaba eko benga nga sikoyo, le ba eko isanga ba lobby,
Papa Lolo, il y avait ma Guy qui vous là, Papa Lolo, ma lobby, qui avait dit a fait un message, pourtant les lots Nzamba visité. Seigneur Jésus lui-même l'a visité. Wow. Il a dit félo, a juillet, a diminué la dit félo. La moto. Après le Seigneur, pardon, abondé la zone de la caca. Seigneur a bimissé par 3 fois, donc c'est la moto. A Dieu le sous abondé la dit félo. A donc 3 fois. Après accueillir. A Dieu alliance à l'axe qui est dans le Boko. A Dieu alliance. Après le monde sur alliance à la Kenaï. Deuxième jour, et ça dit troisième jour, on est à pardonner, à placer en alliance pour la libérer. Comme dit ceux qui m'a tubaillé, alors on va le soutenir. On a quand même mis abandonné au bon là. Pour alliance. Donc à se repentaka, na katambe hôpital, na hôpital. Dans hôpital, voilà. Et puis tu as une ou 2 semaines. Wow. Donc on a se repentir. Il y a la place où on a même qui maman Liliane a bien ici donc a commis lettre papa le olobaki yango pe obaki asenga basi oui prophète pas lobaki yango na émission. En tout cas, les témoignages sont tous vraiment partis. Merci beaucoup maman, maman Béusiel. Yo pe témoignage les ali to qui yango. Merci pour nous participer na biso na émission. Amen. Voilà. Oyebi ete maman oyo ngai abengi ngai meto musa benga kiyote. Alobi azoki numéro na ma rubenga ota bengi ngai. Tala degré témoignage oyo et comme polé. En tout cas, nzamba za munene ya oyo ka témoignage oyo. Yo tsikala okutana ki Esther Boyete. Mais batu bazalaki na ye pe atangi bakomba ba preuve ya batu oyo bako témoigner susu ba papa Lolo atangi wana. Et ça lui on ndenge nini koyoka boye ke nzambe pe na salaka. Oui, tant on a yoki yango et ça li preuve vivant que nzambe alobela ki biso tant on a na lobaki ke na moni Esther mené na ciel akuta nanga solo nanga ayebi singa makambo ebele ndenge salamaki po lela koma na ciel bande kotan bayoka ki misusu babanda loka ba preuve eza nini mais maman nga na yebi ete to solo la te. Je suis surpris quand émission donc bengié to solo li a confirmé que yende musala nzambe nzamba utilisaki parce que un servant de Dieu nzamba utilisaki na baki nzamba utilisaki musala nzambe moko pour à partir na ye nde kanani Esther azwaki sali et puis musala nzamba ngo ye ya bengi a témoigner ndenge mama makamutu s'est passé donc le kume son pas nzambe bande ko boyeba que royaume des cieux est réalité et puis en faire paix ou bien lié du tourment et ça paix réalité c'est le moment tout s'apprêter baninga ne ba musicien o batikali babongo la mitema muninga na bino akena ciel. Est-ce que bino pe bokena ciel bo s'apprêter déjà talane nzamba sauver alobi le komoko important alobi na mbetu po ya za temo killer abi na mbetu papa déjà kenda kinzamba marketing en faire abwaki 3 fois na moto abimisi et tant abimisi azongi nde aki ko sala repentance asengi nzambe bolimbisi et cette fois là tant ayoko témoigner asengi mwasine bolimbisi ni na baka asenga ki mwasine pe bolimbisi po eze loko oyo ye moko ayebisanga kuna a confessé qu'il était sincère ya ko abandonner et tangu maladi wana ye ko beta ye na makamu musali wana yebisaki yo na bomba kombo nde siko yake ko salaki ye azwa vraiment makambango au sérieux de plus en plus et puis ayaki kozala immobile, cela veut dire que ayebe susko kende sus na mokilité, il était resté constant na Nzambe. Basignon soya bane ko vivre na bango. En dehors de sa femme, oya bala légitimement. Il avait tous demandé pardon. Ba oya yeba quitté, il avait demandé pardon au Seigneur. Et ayeba ki ko la repentance sincère. Pour ayeba ki bien que ba pesa ki signe que maladi wana ekobiki sa ye e yango na sobi sande kwa zolanda ngai ta nzamba zo ko avertir tikabu soki ozo yokati soki liwe yeliyo bien maladi kake yeliyo ekozala trop tard. Donc bandeko ba confirmer dans les témoignages au Bolandi est vivant parce qu'il y a des preuves ngana yebi famille on a te to solo la tête au vanda pété ngana lobby ka ke loko na monaki tant to solane na 3e ciel
et puis ba famille ne ba témoigner que c'est solo. Voilà. Et puis oeza et ça lenga mo malili lobby parce que tous en abiso kana troisième ciel wana lelo eza témoignage mais pas comme témoignage to ba ke zaika kama ba réponse na mituno biso to tunaka tant maman na bengi ngai abisinga prophète Ezekiel wana po ebele pe na bakati wana batikala kondimati abi ngai naza témoin atangi na makamsuso to koloba na media te a lobby na oyo moko po mona ke loba na biso d'ailleurs a caméra po ekomema musika mais à lobby na ngai yango na okinzo to malini na bengi mba moko na bité prophète lobby photo sa émission maman ndimi ko sala na biso émission. En tout cas, c'est une émission spéciale dans baki. To ebiti na to pesa combo ya réponse à nos questions. Merci beaucoup alors prophète. Est-ce que Nathan Mouké tozui to ko zata moi partie Mouké à troisième ciel wana po le les alaki ka pour na témoignage oculaire ya makambo ya ndeko na biso kester. Voilà, troisième partie, troisième ciel. Nakutana gina bato ebele message ya tant qu'ester atire solanga na message ya Ranson apesa ki Ranson et puis apesa ki pe message pour na musicien ba benga Mopao midi ada na message na ye apesa ki message ya regret ya mawa ya pasi pour na ndeko papa Wemba parce que alobi papa Wemba il avait raté le ciel par sa propre volonté. Donc, Moutema Makasi, pour na papa Wemba, alobaki penza pour na baninga na union so ba musicien. Union so génération na ye, alobaki ba message. Et puis alobaki le moment mutuya boss bandeko baza orchestre na ye et kozwa vite. Et puis ekozala te kindenge zala ki liboso. Ata basali nyonso, ata bato ba imiter ko simba te parce que Yé Moko Kolo orchestre, il est au lieu de repos. Orchestre, c'est qui fondé la puissance Moko Yubano, c'est la puissance Aboudia Boulou. Le col a sauvé à coquille jamais orchestre n'est coquille qu'au vivre. N'eto sola kenaye. Na Katuana, il y a plein de choses qu'il m'avait dit. Comme le temps nous fait défaut, Tokoya n'a continué, n'a message après ça qui mon pao, n'a Bango. Et puis à l'Indesco, tu continuer ce témoignage. Tu continuer témoignage. Le les avec Kakapo na kolobela muke pour na appel na batu ba témoigner ne to ba kezara spécial témoignage ya prophète Ezekiel pour na ndeko ki Kester Emenea. Merci beaucoup prophète et mais to tika ngobongo te mon numéro de téléphone soki ezali na mutu nyonso oyo alanda yo alukasus abenga parce que maman benga na simananga mais alobaki azoki pe numéro na yo mais mutu nyonso aluka contacter. Numéro de téléphone est allé plus 243 81 61 96 772 plus 243 81 61 96 772 et ça numéro soit vous lukanga na page Facebook bobeta prophète Ezekiel voyant officiel prophète Ezekiel voyant officiel bolanda ba live en direct par Facebook. Merci. Merci beaucoup. Je dis merci à ma partenaire. Je commence. Merci à le prophète Ezekiel, l'homme de Bishimabo Lukakae, partout. Azaka place moko. Asa Lanzambe ya solo. La chaîne Nabiso chez Biso TV Netolbakaka, une chaîne qui vous ressemble. Chaîne Oyo Ekokani Nabino. Merci beaucoup na maman Amina Tandonga la Bile et puis na Molonga Ninaye, papa Freddy le King. Ah, merci à toi papa Freddy. Donc merci maman, elle est splendide, elle a beaucoup d'amour. Vraiment non pas parce qu'elle a l'argent, mais elle a l'amour de gens. Maman Minata Ndonga la Bile, la Queen. Donc je te salue, place aux allées. Joyeux anniversaire à notre petit frère Nanga Gervais Bile. Le 1er février, c'est ton jour. Profite au max de ton jour. Happy birthday, petit frère. Merci à toi. Merci beaucoup, Naya Henri Ndonga, Laya Nzambe. Merci à toi. Bino le 10. Awa, Nali Passanayo, ya Charline Ndonga là. Donc, tu fêté Nabino et Longo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, na Fondation Guilain Pembele. Fondation Ezako Aidé Orphelin. Guilain Pembele. Merci à toi, Fondation Guilain Pembele. Depuis quelque part, je vous salue. Pour na misala malam ozo sala pour na orphelin. Merci beaucoup. Ndenge peka prophète Ezekiel osala misala malam pour na orphelin. Loko na profiter orphelin nanga izali. Je pense que bolanda ba image awa na ki na goma peza bana o ba kufela ba parents na guerre na goma tozo sunga AP tozo sunga na kini ba image ezali ozana pozo sunga orphelin obenga ka numéro ya prophète mbongo kotinda même eza montant combien je suis chrétien na obanga pe en faire na okende na opesi mbongo ka
ndenga botindaki. Voilà. Merci beaucoup na maman Béusiel na ndenge a aidé biso. Merci beaucoup na Enzo et puis Perry Londres. Merci, je te salue. Merci beaucoup. Vous avez vraiment ébélé hein. Il y a Rolanda biso partout. Merci na Chemen Mengi. Merci na maman Amina Tandeto Mesala. Merci beaucoup na Shaida boutique. Donc on a sous partenaire na biso moko, je l'ai dit, Shaida Glam Beauty. Shaida Glam Beauty. Donc si vous voulez vous faire belle, Eza Musikate Eza Kawana na Shaina Glam Beauty. Merci à toi. Merci beaucoup na Musala Kitoko Oza Osala pour na koede ba bande ko na biso ba bima Kitoko. Oza un problème à mine koma jaune pour mine koma pembe. Musikate contactez ka Shaida donc Shaida Glam Beauty. Et puis merci beaucoup na ya Jujundonga donc mobile ya ndeko na biso maman Shaida. Tous les l'appel déjà Lifanto Azoya Kala. Merci, vous êtes vraiment nombreux de nous suivre partout au monde. Merci à toute l'équipe. Il y a chez Bisso TV. Merci à Enoch Mata derrière la caméra, assisté par Jonathan Moukadi. Merci beaucoup à Chic Moukadi. Et puis à maman Nabisso, maman Moukadi. Je te salue, maman Lydie. Vous êtes tellement nombreux. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, vraiment, portez-vous bien et abonnez-vous aussi massivement sur votre chaîne chez Bisso TV. Restez toujours scotché sur votre chaîne. On se retrouve prochainement. Bye bye. Chez Bisso Télévision, chaîne Oyo Ekokani na yo. Bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote, balamio c'est chez Bisso TV. Oui, mais là mon émission a bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.